esango tondinga wa motema mpona yebi bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino pe tika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota mabino tokofungola basango ya mokolo lelo na pasi pe mawa oyo tozali komomona na kati ya République démocratique du Congo bino moko penza bokolanda na bokebi pamba te tosengeli te komotikaka bosoto to pe makambo ya bolema eumela bongo na kati ya ekolo wa biso tala tina émission ezwi ezangaka penza te komotelema pe komotombola ngongo koloba ete bakongomani bolamuka botelema ezali émission moko to sensibilisaka to conscientisaka to mobilisaka pe tolongolaka peuple congolais la bolema tokosimba mwa ndambo bilo moko boyoka réclamation ya ba peuple Congo pe nini oyo vraiment ezali komoleka o ba kongomani basi balembi kasi tokoloba lokumu ekozonga bobele pa ya nzakomba oyo mokeli ya Congo pamba te bayi kongomani bakolala te bakoluka les voies et moyens pour la kotelema pe bokotala bisika nyonso o bato bazali koleka na est to pe awa pona koloba makambo ko senza bobeko likonzi batola bakozwa bitumo na bango nde bokomona kabu ya lompesa mema biso nano bipayo batutumi penza pe bapanzi bamituka ya bakabu ya lolenge bakene po basensibiliser bakosa peuple na makambo tali bosenzi mobeko liko matondo la mwani bolandi wana pala bokebi ali mikolo Congo esprit zage yaka na bojoba okuta na bojoba matondo makomela yo penza équipe pour la na États-Unis d'Amérique pour la nete mana na ngala konya dolangai merci encore une fois na yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Big Daniel Ngenda Big Daniel Ngenda pe Clovis Tamutunga merci encore une fois na kilambe jendeta lotake tumbakane konto bokila lokondo FMP4 na Aken mama la chabienne na Aken boko yambela biso kitoko penza jino loswa oya F victime poete la mikolo mizali koya bango pena ba koya kuna na Allemagne bokuta la barobo sepelisa jino tango akozonga ebisanga mama ya solo penza bato balingaka opamba te na kuta na jendeta lotake tumba pe la chabienne na Aken pasteur Willy na Mo Carmel jino loso la biso ali boko ya azonga maboko pamba te merci encore une fois na ba mama ya moto mojali moto mozima mite prompt rétablissement na mama Jawa pa salam alaikum na bandizi mana ngabi pa beso la South Africa na mboka ya Gilo mpinga pena na lompinga ki merveille kitoko pe papa la mama merci encore une fois ba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe ifoko moto pe bakoko ya Lumumba mama odetu wako ke Dieu vous bénisse bo ali penze bele ba mama tika nzambe apambola bino ba mama bonheur papa langa Denis nzamba apambola bino apambola bongo mama et Jenise Manga apambo elanga bongo Valérie Petelo apambo la bino banso balandi la biso ya Nikota Mutunga bipai biso bozali bo partager be mission lolenge mwana mère de Brino na Autriche salaka bo like bo tia ba commentaire ba si je sais pas j'aime prompt rétablissement na yo mama Célestine na France papa Michael tozali bo bele longo to koluka biloko benga po ete mo téléphone bunga ki ba mamelo ba ike ba keipe ba botoli o ba salaka biso musala mabe kasi bino soki bona mamelo bo benga pambate esengeli to sola to imokolo mo poso moye numéro la biso ezali 09 plus 243 9 95 84 10 82 plus 243 de l'obésali 9 liboso au 95 84 10 82 ali wana émission to kosala poete bakongo mani bomba bokota poete bomba mosia to ngi pe to participer yango la participation la bilo bipa biso bozali botala nini ezali komolelisa bakongo mani est-ce que makambo ya boy et banda ka bobele bozoba ya Congo to pesa la bilo kono so même na biso président Martin Fayulu Madidi nini a répondaki na TV yaba important
c'est de voir comment recouvrer les territoires congolais. Il y a plus de 120 localités qui sont entre les mains du Rwanda aujourd'hui. Mais si tu sais qu'il est parti jouer au football. Pendant qu'il joue au football, sans Congolais, il n'y avait personne au stade parce que les Congolais ont trouvé qu'il était ridicule. Le peuple a compris. M. Tshisekedi a raté sa vocation. Sa vocation, ce n'est pas là parce qu'il n'est pas capable. Sa vocation, c'est peut-être être gardien de football, gardien d'une équipe de football, mais ce n'est pas être président de la République. Il va. Ezali pasi pe mawa toko sensibiliser toko conscientiser toko kolela ezali bongo pasi pe mawa na yebisi bino mvula oyo beti na yebite soki mwana mboka Félix Antoine Tshilombo atambolaka mvula oyo na yebisi yo catastrophe bato bakobima te mituke kozala nzela ya koleka te pasi na pasi pamba te toali bongo na banzela te kasi tomona batata bakonzi baso ya baye ekolo biso na baye bakalakala bakufi na baye oyo bazali lelo na kati ya bapasi oyo ezali kosalama kasi mbala ya yambo tomona makambo ya lolenge oyo bakongo bani basulami bapesi mokongo balobi te oyo ezali soni na yebi kolo biso toyebi te Félix okomino muta babeze toko comprendre Félix okokokelo ko tembo ke kokufa yo ko sele so babeza ndebo ya komokweka lokwa saki ya farine ya komokweka lokwa saki ya monteke ya komokweka toko yeba te oyo ezali kambu nini ekokomela Congo oyo ezali likambo nini ekokomela Congo bandeko ata kopo lingo sepelisa basalaka ya bo sepelisa yo sali misala malamu basalaka bo yo sepelisa yo sali misala malamu tala la sima ya kosala makambo oyo tala nini elandi ola bato ya UDPS ekambo ya l'homme puissant mema biso na chango. Ok, moi ça fait ticket tout ça pendant la passe mingi to perdre combattante na biso maman sudi la kalala mutabunanga pendant makasi batambola pendant la gare centrale mutakala pour réclamer un départ à Mobutu. Félix Kutu azalaka te azalaka ne na poto bamabunda pendant makasi lelo bacombattant makasi na bacombattant baza pendant négligé. Félix akomo kotia basi ne ya bandumba azapesa bango makosa lelo bacombattant Félix aya pendant na mikono ya 3 fois mobula mais lelo na mikono ata mandataire moko aza te ata ministre moko aza te ata mutu moko engagé na mikono aza te eza kaka bandumba na ye wana auti na bango poto nde bazo se retrouver lelo tozala matanga ata contribution moko te IDPS. En tout cas, moi, ça fait ticket. Elle tient au Moulumba. Bisiko Zali, la Mouka. Toko souffle pendant beauté. Bato babunda pour la IDPS. Et là, baza pendant libanda. Na mikono to se retrouver te. Maman a koufi, to za pendant libanda. To za pendant libanda. Maman a koufi. Lelo tozopanda penda boye mama sudila akufi lelo tala matanga ndenge tozali Félix ezakaka banduma na auti na bango poto nde bazo se retrouver azo meme bango ba ministre ba mandataire bisika tu lelo mikono o bisika bana bisika Félix abana oya azo se retrouver lelo ata mikono ata mutu moko te a se retrouver na mikono Félix, yo bunda lokola biso. Yo bunda na poto yo bunda bunda lokola biso. Biso pour sala fara na Kabila. Yo zalakia. Yo bunda Félix, yo zalakia. Lelo biso to za libanda, yo bana ocha bandumba na wana na baposta minene. Lelo mama wa akufi, mama wa bunda bunda makasi. Ata loko moko ate. Ozamona biso lokola bataba Félix Etienne Tshisekedi wa Mulumba bisika ozali na muka Wali koyoka réclamation c'est réclamation ezali passe pe ma la kati ya République démocratique du Congo bayi Congo mani papa le frère de maman Clarisse na mboka li passe na ino ya Saint Antoine évangélique qui est dit na yebite so de sozongi opela Canada kuna tozali comme bunde tumba ya sensibilisation ba mama ba papa président Valère mangitu ka les États-Unis botele mabino baso to bundeli likamba Congo likambo ya Congo ezali likamba komotika te
botela lelo eloko ni Félix afungoli po yaza le garant de la nation oyo bapekisaka te oyo aza kodefouye peuple oyo alobi peuple aza na droite pe opposant moko te akoki kopekisa ye soki alingi asala eloko na ye mais tala bato bakopekisa ye kaka bandeko ne barwandais bakoma kosala komelesa awa bakomokotisa biloko ndenge balingi kasi biloko ya bakongomani ekokota kuna te soki bakongomani bamemi biloko na bango na Rwanda barwandais balobi bodepose yango awa biso moko nde tokotekela biloko ya nsima topesa bango misolo kasi epai na biso lokola eza poubele toyebi na babokonzi oyo bayebi eloko te basalaka eloko te bango bafandi kaka basalaka makambo ekoyela bango na mitu tala Rwanda komaltraite biso ya kokotisaka biloko na ye koteka awa koyiba kozwa ya biso koteka pourquoi makambo ya bezali kosala mapamba te toala mokonzi ya malonga te boyoka eloko nini peuple alobi pona makambo yango kabuya. Je répète, na Congo to komi ko vivre na miracle. Plus que miracle. Na Congo, le Congo c'est le seul pays dans le monde entier où les gens meurent parce qu'il n'y a pas les soins de santé de qualité. Le Congo c'est le seul pays où les gens meurent. Plus de 80% de la population meurt à l'est du pays à cause de l'insécurité. Et ça fait, c'est là déjà plus de 10 ans. L'insécurité continue. Mais c'est Tshisekedi est venu, il a fait 2 mandats. Il est déjà dans son 2e mandat. 6e année, il n'y a rien qui a changé. Et il nous a promis ici moindre escarmouche. Akobimisa armée pour Tobunda contre Rwanda. Mais aujourd'hui, M. Tshisekedi fait appel à l'église catholique pour demander à l'église de prier afin que les miracles de Dieu soient effectués, que guerre est en Mboka. Nulle part dans le monde entier. On a vu à l'Ukraine, les nationalistes, un président qui a cessé de porter la veste, ça fait déjà plus de 3 ans. Il ne porte plus sa veste. Il est toujours en t-shirt, en tenue militaire. Parce que le pays est en guerre. Mais chez nous au Congo, ce n'est pas le cas. Est-ce que notre président se comporte comme un président d'un pays qui est en guerre? S'il vous plaît, arrêtons. Je ne veux plus voir quelqu'un comme vous, comme ça, venir défendre Tshisekedi. Je vous dis vrai, nous risquerons de vous lapider dans ces pays. Nabanze bolandi réclamation. Le légécan du peuple a réclamé. Que na Rwanda biloko la biso ekotaka te mais comment ba Rwandais bazozwa monopole pe baza ko dominer service population totale matos c'est likambo oh nous avons pas un président capable o ko ko bungela biso azalité tozalité ba politicien capable pour la ko c'est likambo oh pour comprendre que président azali incapable bolanda nini azali ko senga la basango po bilomoko boyoka mabe ko bomba qui ont la foi catholique. Si l'église famille de Dieu pourrait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle. Par exemple, la fin de la guerre à l'est de notre pays. Ceci peut amener à ce que je sache que l'Église ne soutienne pas la rébellion et ceci peut amener donc à ce que notre sœur annualité puisse être élevée au rang de sainte. Donc, vos prières, s'il vous plaît, afin que nous puissions témoigner de cet amour qu'elle avait pour nous. Voilà. Donc, il y a des personnes qui ont sensibilisé le balabilo et mboke ezali mabe. Bande kolanga botelema. Nous avons un sérieux problème lik makanaki prisonnier de Jésus en Autriche. Tozali na posa to bundele kolo abiso. Kasi tozali kola la pongi. Yango tozali komo senga la bino ete totelema. Totelema et le comment ko empêcher biso te po ete to longo la Félix na kati République démocratique du Congo pour tozwa kimia. Maladie oya Tchekongo ezali maladie moko très contagieuse. Yango nde ezali ko bebisa batu pe division ezali ko kota ndenge la utai ko moyebisa bino balingi ko distraire biso la balanga nzembo, balingi ko distraire biso bipai na bipai na basani ya ndembo, balingi ko kota biso la polémique moko po ete biso la bino to eba kozwa makasi te. Kasi lazali ko yebisa la bino ete bato banso bino banso bomoni ete mwana mboka Ferregola azali bobe na Angola mwana mboka Ferregola azali bobe na Angola mwana mboka Ferregola bazaki bongo na ya Laurent Sokoko opeto pesi mbote asola ki na ye jeudi moye bokende ebele bo contredire bango pamba te ye polo likambo oyo ngaka sa la faire esimbité producteur ya lokuta producteur ya malamu te tolobi assez na division na balanga nzembo la biso boya te soko za la misolo te pona kwa kokosa bakongo mani mwana mboka Ferregola ye wana azali bongo na ya Laurent Sokoko basoli malamu pe le 7 bokende mobondo po ete concert eko betama lokola tolobaka ke biso tozalaka kaka biso
Congo ezali Congo mwana mboka faire gola pe akoyamba mana tata mokonzi mo ekolo po ete makamale komela kiye nde asengi na langa nzembo la bisalo bi beta muziki mwana mboka Lorenzo président ya Angola alobi faire gola ba population na ngai ba ngolais ba sepelite la likambo ekwela kiyo pe na koyeko linga te alanga nzembo ya makasi ongala lingaka azonga lolenge wana tala lolenge faire gola akobeta muziki na ye pe alora soko kwa lobi jeudi kudia kusabalala kumida cervege ya boleya kota kaka tokele ndenge tokendaka mobondo na yango tozali komosenga la bino ete tolongwa la kati ya distraction peuple Congo. Nous avons un sérieux problème, il y a occupation. Nous avons un sérieux problème, ezali occupation. Nous avons un sérieux problème, Félix Aote Kambo Kalapso. Nous avons un sérieux problème au Félix Emoka Komi Mama na muta distraction ko sakalate pour la kolinga ko distraire bino. Yango merci na ndenge bino nyoso bozongi sima boko la bino pe botere bi bolobi ete te. Tokokota te kalendi diaka ve kokota la makambo oya lokuta esengeli biso sto fungola miso la biso. Na banze bolandi réclamation. Nanzela ndeko la biso o nazwaki yango pamba te bolanda bino moko lolenge kadi bato ba koloba likambo etali na Rwanda kabuya oche la bango yango lolenge ni ba commerce la biso biloko ezokota te me ya bango ezokota. Pourquoi injustice ya bongo na mabele la biso pour la biso la bango to ça l'échange biloko te bango ba dominer sur biso et loko il faut révolter tout Congolais parce que c'est les Rwandais qui nous tuent, ce sont les Rwandais qui nous maltraitent, ce sont les Rwandais au balingi sous base de possession likolo la biso. Donc à échange ya commerce nous avons pas les droits ya okele ko ça la commerce na mboko la bango mais plutôt bango ba kota ba piétiner biso on ne peut pas accepter. Nous sommes quand même batuko tozali pe na mai na makila bazali lokola biso eloko bako dominer na biso ezali te bango kutu batayi na bango yali ya mabe mikie milai ba mcholo pe bango ba mataki pa na biso bato ya bambinga boye basakala na biso te tolobi makambo la ezali susu te yango tozali kobunda etumba oyo tokobunda c'est le fait ezali te esengeli bo fungola matoyi bondi mateka kande bozo repousser makambo eteli ko senza bobe ko likonzi bokoba bobe na koboya yango po yango nde kozala paroti monene oyo soulèvement populaire ekosalama na nzela wana nde tokobunde tumba tete akobengana bato banso ya baloki balongola mboka na biso pe mboka na biso bakobankanize yango te pe mboka na biso kotikala ka mobimba pe tolobi merci na bakongomani po bopesa ki mokongo merci po bolobi toko supporter ba bêtise te merci po bolobi to lingi to senza lolenge ya kozala merci po bolobi bolingi Congo la bilo kende liboso alors il faut to bunda celui qui veut la paix prépare la guerre. La paix doit quitter nos esprits kabouya l'homme puissant. Comme bon ça la te kotia vidéo wana ya ba maman o basali ko réclamer commerce la bango pe biso la bino toko kutana soki nzambe abateli biso tozali bongo la bino elongo o ezali chaîne bino libération botele mabo s'abonner massivement bo partager des missions bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime tozali kaka la tango ya sensibilisation tozali ko tokiso seya malembe tikilo la tango ete mabe ekubima na kati oseya bilo boko boyebi moto wana ezwa molongo bobimba yango tolobi tokabona kate tozala bobele bomoko bondi makate bato bazali koya pola kokabola bino musique la biso ezali apolitique musique la biso ezali musique oyo bosalaka ba concurrence na bino loyale tolongo na ba concurrence ya koina makasi boya koboma et puis ba fan nyoso bozali bobele ba congolais ba obolinga ka ba ministère la biso nyoso bo porter bango plutôt mais fort na bino et non boke le ko diviser bango et non boke le ko la bango ba mort si vite pambate so kilo ba kufi et kozala bongo passe pe mawa boko zanga bato ba sela kabilo mindule boko zanga bato ba sekisa kabilo boko zanga ba sani ndembo et sengeli plutôt que bato ya libanda ba sakala bango te mais bino moko bato ya kati boko kite ko motekaka bande ko la bilo atako likambo ezali ndenge ka tolobaka macha mumeno ba congolais nyoso bali bongo famille bali bongo bandeko yango tolobi bozali bana ya tata moko mama moko ekolo moko ndeto bunda pope tozwa mokonzi moko oya kolinga biso nyoso oya kokabula biso te oya koteka biso te oya kosala biso mabe te. Alors merci encore une fois na président Martin Fayulu Madidi pour na ko dénoncer biloko wana pe bravo na bakongomani pe bravo na bino nyonso na ndenge bozwi conscience na ndenge bozola mission na bino ya éveil patriotique na ndenge bozali kozwa penza malako bolobi te chaîne de libération ezali biso tozwa éveil ndetala bokomi komi bimisa polele ndetala bokomi ko dégager o bobomba kitango molai boende ezali
poete tobundela ekolo wa biso. La patrie ou la mort nous vaincrons. Na awande la banzi na silisi. Merci encore une fois. Kabouya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci Pape Dieu, directeur recherche stratégique. Paporamento Angola no bundi abotar de Bono et monsieur Koko Melabino Mamour d'Angola. Na mokite na Florence ya Matondo Mido. Merci na Michou Kandolo délégation et Outeki Bongo. Pointe Noire na mboka ya Pegilo Mpinga pe na Sibofo. Merci na bino penza bakolo Congo bolobi tozali awa pona kotindi kamale malembe moto. Natina été affilié ezo bonsomi na yango. Merci na bino banso ba oyo botomboki penza bolobi ete ba impérialiste ba mendele ba kokota te et le France ba komi ko connaître catastrophe le lenge moko ekile male betila ba mikili so ba paya to ko pimela bango bonsomi ba biso to ko pimela bango biloko totele mapote to zangi lo teleki totele mapote to zangi mai totele mapote makoma be mabe ezali ko mosala manamboka oyo phénomène kuluna et le susu makasi ndenge pe lazali nazali moko ya victime ete mwana ngala ebite kabuya soka ko tila bilo ba photo lobby ba kuluna ba takaki eto ebite pona nini pe bazokisi na mutu ya mutu zali ko ba pasi pe mawa bosonga kabiso bino bato bolobaka na biso ete tozala bagarde bosonga kabiso po ete toyebaka pe kobatela kaba oyo ya biso libota mana na ngana kunya dola ngai pasi ezali bandeko la ngai totelema mwana mère de Bruno. Partagez l'émission en Autriche. Lik Makanaki encore une fois en Autriche. Vous êtes tellement nombreux. Donc, si ça vient dans mon côté, c'est Etumba ya Congo, cessez les faits. Ezalité ba o balingaka Congo ba bundela yango na bosolo ba yoka passe nango pote Congo ki liboso personnam sango mokonzi pare abi meso bangai to telemi kaka pola ko ba bosomi pe to kotika bango te balekana alekanga bango di. Concevable que les marchandises en provenance du Rwanda puissent avoir les monopoles ici en RDC. C'est impossible qu'un Congolais prenne les marchandises amenées au Rwanda. On a amené les sorgho, mais quand on amène les sorgho au Rwanda, on nous donne des dépôts là où exposer nos marchandises. Et on nous dit de partir, c'est eux-mêmes les Rwandais qui vont vendre pour nous et nous envoyer l'argent. Que les commerçants du Congo puissent aller au Rwanda et que les commerçants du Rwanda puissent également venir ici en RDC exercer leur activité et c'est là bien sûr dans le respect des normes et des principes. Nous sommes sur place, mesdames et messieurs, vous allez suivre tour à tour les personnes que nous avons interviewées par rapport à cette question sur le commerce transfrontalier RDC et le Rwanda. Nous avons des inquiétudes, nous qui vivons ici à la douane. Vous allez voir beaucoup de marchandises venir du Rwanda. Mais les marchandises du Congo ne peuvent pas aller au Rwanda. Les produits impropres à la consommation, oui, il en existe. Nous refusons que le poulet du Rwanda traverse ici en RDC. Peut-être que ça peut nous causer des maladies. Et les jeunes du Rwanda travaillent ici en RDC, pendant que nos jeunes restent chômeurs. Alors, nous sommes présentement à la frontière. Il s'agit de la Grande Barrière. Et donc ici, apparemment, il y a un problème. Les mamans exerçant les petits commerces se plaignent du fait que les marchandises en provenance de la RDC ne peuvent pas traverser le Rwanda. Ce ne sont que les commerçants du Rwanda qui exercent leur activité ici au Congo. Alors aujourd'hui, ça fait maintenant 2 jours. Depuis hier, lundi, et aujourd'hui, mardi, il y a vraiment des tractations qui continuent ici à la Grande Barrière par rapport à cette question. Alors nous sommes descendus sur les lieux pour comprendre en tout cas ce qui se passe. Il y a la dame là, la présidente de cette association des commerçants transfrontaliers qui nous a expliqué en tout cas les fonds de cette affaire. Il est impossible de traverser avec les denrées alimentaires de la RDC pour le Rwanda. Et même quand tu traverses, on te fait rentrer avec. Ukifika nayo kumpaka wanakuambia rudisha, wanatuonesha kama hata ukitia kubido ya 5 litre wanakuambia kama ile bido haiko propre, rudisha. Mtama tu ndio tunabebaka Rwanda na ile mtama hatuwezi tukauzishe, wanatupatia madepo za kutia ndani, bo wenyewe watuuzishie. Na tunasikia chakula ikija Kongo hawarudisha tena Rwanda. Chakula ikishaingia Kongo hauwezi ukarudishe Rwanda. Wanakatala irudie. Hapana, hao ndio wako navuma hapa, wanakera mafranga, wanakuwa na franga za mingi kutushinda sie population ya Goma. Tulikuwa natumika Rwanda. Sisi tulikuwa nafikisha mafanta. Ba mama ya Rwanda ndio washaka mata kazi yetu. Sisi tulishaka kwa nini bashomea. Ba Rwanda ndio wanavukaka na ba Rwanda ndio wanakamata kazi. Kisha baba na yetu wanakosa kazi. Babwana babijana ba Rwanda ndio wanakamata kazi. Binakuwa aye kusudi Kongolesi pate kazi hapa kwetu ku Kongo.
mutu wa Rwanda ndio